naza na capacité na lobaki yango la fois passé ya ko maîtriser réseau basse tension ils ont dérangé ma casse. Je peux contribuer pour na stabiliser ko fandise lo quoi parce que expérience nanga o nyoso et que ne pas m'abouter quand même. Faut pas bénéficier nango. Faut pas bénéficier. Donc eloko na sala wana au moins temps sur na quartier moko boy na veni moko bazaka déranger. Ah iziki. Siko boche bilo wana yozika juste courir zo katante automatiser 5000 pour abatu. Bon eloko wana ile kaka boy. Non. Eloko wana ile kaka boy. Ça ils a bien fait. Il faut ça l'effort vraiment prochainement batu ba pona bomba qui peut mingi. Na zela pe volonté et ça les mamans non on a jusqu'à présent voté ça on ne fait que minimiser ingénieur tozana yo parce que toujours ba question belé ba téléspectateurs ou balanda biso la fois passée aujourd'hui ba ki logette électrique intelligente ezo protéger pendant installation na biso mais ba technicien o pe balanda ki biso balobi na biso ki musala wana nde o feasible salaka uko yebisa bango ne eza bongo mo na banda kunyoso ba feasible ezali feasible za na rôle nango moko kaka yango et protéger ba installation na yo soki ezali mabe contre ba court circuit par exemple soki ba singa na o ezo alimenter ndako ekutani feasible nde okatati wana défaut euti na installation na yo soki court circuit ezali ou bien surcharge wana feasible kati mais soki courant oyeye ko alimenter ndako ce qui est de mauvaise qualité. Par exemple, ou bien ils ont 220 volts, yango 300 volts, feasible protéger en côté. Yango est en fonction de courant, intensité. S'il y a surintensité de qualité. Mais s'il y a surtension, feasible protéger, preuve est que au moins na banda kunyoso ndeto zana ngo bofana ya mobobi congélateur na bébé mais feasible zala ki pone kata été. Split na bébé, feasible zala pone kata été tension zala constante. Au moins il faut différence wana au baba sala tout feasible yango et protégeaka ndaku ce qui défaut ezali na ndaku ne protéger pour ba filer zikate ndaku zikate mais ce qui tension oyeye courant oyeye ezaba makasi o mona que peli makasi wana feasible yango essaye lo mokote yango moni logette électrique intelligente yango eza si la tension est très élevée akati cette tension peut quitter na si au moins neti ba moteur ou tourna ba moteur monophasé par exemple ils a neti ba compresseur il y a ba congélateur ba split ils a ba moteur monophasé ce qui coupe le moteur ils a proportionnel au carré de la tension cette tension quitte yango peut quitter les sous makati cette tension mati yango peut mat c'est que cette tension est na si au moins ni comme ni rotor wana ou ils ont un piston ils ont pompé ni gaz de sorte que mali les a là ce qui force wana coupe le moteur et diminue au carré de la tension ce qui diminue au moins air moko compressé est bloqué comme gonfler ka air est bloqué wana courant ezoleka na kati ya nini ya baspire wana ba roulement wana et comme très élevé moto ti mona ba roulement na iziki o ba compressé nanga iziki parce que tension est ma bien wana cette tension ndingani et contrôle l'examote et l'extension na ma bête c'est ça la différence c'est notre comme phase de la qualité ya courant au ezoya ya tension ezoya za ma bête c'est notre comme phase et comme ce qu'on est au lieu et à 220 volts yango et 380 volts au monde le dispositif va couper et vous kata courant et vous le kate c'est notre comme phase et vous le kate et vous le kate rapport à première invention nanga ou ya machon bolala wana eza soko kangi câble et uzika susté mais jour où zobeta bondeni bakura qui ça vraiment tata adozo sani ça bon bungu ariyo kuma technicien mukoni pongo pozo sala ya po maréchal po ya maindo nazo changer de point courant ayo sima la application mutu boskatu kula
kosalaka ba bricolage ochange ka ba phase okitaka omata ka ozongisaka okomiboma koyo tokosala nini so courant ekei mbongwana en toute chose oyo tosi totya croix tokona ma logette électrique intelligente esi ekweya na mboka oyo makambo ya bisimbasimba oyo abu pia eza mosika te maison Scafme. Pour protéger vos appareils électroménagers contre les surtensions, les chutes et les fluctuations des tensions, évitez toutes sortes de bricolages dans vos logettes. Utilisez Ponte-Ball, Ball-Phase et Ponte-Ball avec groupe électrogène. Contactez-nous au 09 99 947 891 ou par email evaristobolala@gmail.com. Notre adresse, Petit Boulevard 10e rue, Limité résidentiel. L'ingénieur Évariste Bolala qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour et bon week-end. Bonjour. Oza Moutussou a représenté parce que la dernière fois, tu Yambakio, tu Tambola qui n'a également, na terrain, tout le monde qui va place installé, Sangoboni, Babisika, au Kendaki Kocha, logette électrique intelligente. Oui, ba place on a na Tchakawana. Ils a bien, bazana bango bien. Réclamation mo wezate. Mais ngande mutu na benga bango pona tuna bango ni te ils a bien, il y a pas de réclamation. Ces réclamations c'est biso ne to benga yo. Bonga na benga ka c'est juste pour naïba. Pour baza ba client nanga benga kana tuna et s'il y a pas de problème. Ay problème ezate. Voilà, là, tout pour rappeler na bandeko, peut-être pour la première fois que aux ali inventaire il y a logette électrique intelligente, logette où ils ali kosunga pour na ko protéger ndako na biso, c'est-à-dire na babilo ko na biso nyonso ezaka na kati ndako. Alors, une petite question peut-être pour na muto ala nipso pour la première fois, banani bakoki ko sala la logette électrique intelligente. Batu nyonso oyo ba utilisera courant pa na bango. Avec ba tia on a kati logette na bango. Parce que ça na moni logette électrique ndenge ezali wana ezana ba équipement ezana kati ezana ndaku nyonso ndezala na moti eza te couche mususu te ndaku kaka so ezana logette électrique ekozana biloko wana kati donc mutu aza na ndaku moko ka chambre salon pe akocha logette ça ça la pe ba manœuvre wana aza pe ba biloko a pe na besoin ba biloko ne za protéger ekoza chambre mona salon madame tazana cuisiner ala na ba lampe tout ça faut protéger pe ngo. Alors comment ça par exemple parce que beaucoup en akati ya lopango moko vous allez locataire vous allez la chambre salon na yo to vous allez l'appartement na yo mais nakati ya lopango batu to batu musupe bazali comment il va faire mais, oui bazala na logette mon côté oui arriver à courir na bango ezaka moko logette ezaka moko bango tia pona bango nyonso so ba tia na arriver na yo servir bango nyonso na kati ya parcelle. Voilà, c'est ça parce que les gens bandeko bando tout na balobi mais ni tibiso to ba locataire na chambre salon est-ce que na kokipe ko somba logette électrique intelligente voilà pourquoi to tuni oui au cas ça on a une modification installation promesse ati na câble qui ko alimenter ndaku na ye to tiango. Et quelles sont les conditions pour na ko tiango conditions ouais conditions bino bozo pesa mutu o azana pour ça ya logette électrique intelligente bon yé côté na ya bu ça ga mbongo. Si le plan technique, oui, non. L'installation. Oui, sur le plan technique, tant que l'installation. Par exemple, ni netina rabino peut-être boye ba puissance ya logette au bogotier la mutu. Il faut boye ça évaluation à matériel to ya ba pareil électroménager ou ya zo salé là ou encore il y a on est à pour tout déterminer dispositif na ya capacité ni ndeto gocha. D'ailleurs, les aboto tiko Toto ça dernièrement na Petro Congo. Toto est installé logette électrique intelligente na kata logette moko boye ezali vraiment mabe. Il quatre ba phase de kata na kabi mingi basala ba dispositif moko boye ba façon moko boye osala ceux qui phase ki ba kamati coiffe oyo ba fungoli ba chekoto ceux qui ba chekoto ya wana électricien na bango a jijaki yé moko électricien AFC patron non il faut tout tirer le point il y a donc une cocha dispositif moko il y a avant-hier na Petro Congo lelo on peut dire que ba technicien ba comment croire na logette électrique intelligente pour ce cas on a bon cas on a patron ya baki le monter électricien moko ni mutu ay senga ki na patron ba tirer le point parce que dérangement ni l'équipe makasi. Voilà, ensemble avec vous chers téléspectateurs tozo tala comment est-ce que bakendaki kolongola logette wana ya mabe pour na logette électrique intelligente ekota
On suit cet élément et on va se retrouver tout juste après pour la suite de cette émission. Bon, wana ezali logette ya ndako na place tokende ko installer na Petro Congo. Siko baza wana itungisa bango mingi mon basala pont na bango déjà. Et puis ba itizaka phase moko. Tellement ba phase 4 na mingi bakende ke soki kebwe, ce phase ke za koto mon ba fungoli kwa fwana ba yena ngo koto. Soki ko eke ba longoli koto ba naka ndingi wana. Siko bo itungisa bango pe mingi. Baza na électricien na bango, aza vraiment honnête. Ça qui patron bino na landaka na TV na monaki dispositif wana pontball logette éthique intelligente yangwana sepelaki aye atuninga KFC patron ndimi ya tokendeki toye awa pona ko installer bomoni wana logette na ondenge ezali bayaka bakota logette wana ne balobaki même 5 fois na mokolo do etungisa bango mingi yando ne omoni wana courant ye côté na 3 fois ne bimi basa déjà pont parce que ko sala point nyonso do eza passé ya basa déjà pour toucher do inverser wana do ba changer ba boulever sango ba manipuler ngo chaque fois ya wana to yaki ko installer logette électrique intelligente. Là c'est faut bokata na côté carton les carton de plastique. Bon, awa sikoyo ndenge ezana tozolongola ngo tolongoli déjà o ezaki à 4 places toi qui n'a besoin espace wana toka ko installer pontball nde okota place wana ilongwe déjà yangwana to poussa basinga wana il libérer biso espace de sorte que to tia nini pontball ya wana yangwana tolongoli yango tolongoli nano eloko wana puis to installer pontball. Voilà, ingénieur to uti kotala ndenge nini installation ezo salema. Hein, ndenge installation ezo salema. Est-ce que c'est facile pour nabino kokoma na masina? Et c'est une première au boké ko kuna? Bon, na commune wana eza dispositif ya liboso to installer na commune wana. Eza mutu ya liboso donc na changu dispositif. Oui, c'est ça. Pour na changu eza ya liboso. Donc eza ya liboso. Dona Petro Congo. Oui, eza na district ya changu. Eza yamba liboso. To tia yango. Yango moni ya tiraki biso. To baki no photos of image nango. Yo ba to ndenge installation ezaki wana to baki no to zwa ndenge ezali ki avant na ndenge uzala après to baki to filmer parce que eza eloko ya liboso e koti na milieu wana. Moni to sepela makasi. Ingénieur tozana yo parce que tozaki ba question ebele ba téléspectateurs ou balanda biso la fois passée ozolo ba ki logette électrique intelligente ezo protéger pendant installation na biso. Mais ba technicien o pe balanda ki biso balobi na biso ki musala wana nde o feasible salaka. Uko yebisa bango ndenge. Eza bongo mo na banda ku nyonso ba feasible ezali. Feasible ezaka na rôle nango moko kaka. Yango e protéger ba installation na yo soki ezali mabe contre ba court circuit. Par exemple. Soki ba singa na o ezo alimenter ndako ekutani. Feasible nde okatati. Wana défaut euti na installation na yo. Soki court circuit ezali ou bien surcharge. Wana feasible kati. Mais soki courant oyeye ko alimenter ndako. Soki eza mauvaise qualité. Par exemple, ou bien ezala 220 volts, yango yé 300 volts. Feasible protéger yango te. Yango esalaka en fonction ya courant, intensité. Si y a surintensité de kati. Mais si y a surtension, feasible protéger te. Preuve ane ke moyo na banda ku nyonso nde tozana ngo bofana ya mobobi congélateur na nge baby mais feasible ezala ki pone kata ete. Split na nge baby feasible ezala pone kata ete. Otomona ni ezali bongo stabilisateur musana ngoni. Stabilisateur. Et quoi stabiliser peut? Stabilisateur ezala pour ma tension. Ce qui prend par exemple parce que
fabricant ndinga fabriquer nini matériel na abie ko sala tam suna 220 volts mais est-ce que ça na 150 volts mon eloko ne fonctionner bien te stabilisateur ko ramener ko tension na 220 il stabilise en dessus et tombe comme ça na 220 parce que cette tension est par exemple 250 ya ko zabino ezebele azongisa do il stabiliser na ndenge nini ko ya maintenir tension constante neti wa baka ba régulateur des tensions net na kati ya ba voiture ne ya mwana yango siko jouaka siko ya ndako pour tension za la constante au moins siko différence wana au ba sala do visible yango e protégeaka ndako soki défaut ezali na ndako ne protéger pour ba filer zikate ndako zikate mais soki tension oyeye courant oyeye ezaba makasi o mona ke peli makasi wana visible yango ese lo mokote yango moni logette électrique intelligente yango eza si la tension est très élevée à kati cette tension peut quitter na si au moneti ba moteur o etournaka ba moteur monophasé par exemple eza neti ba compresseur ya ba congélateur ba split eza ba moteur monophasé ce qui coupe le moteur eza proportionnel au carré de la tension cette tension quitte yango peut ko quitter les sous makati cette tension mati yango peut mata c'est que cette tension eza na si omoni comme ni rotor wana ou eza na piston eza ko pomper ni gaz de sorte que malili ezala c'est que ce qui force wana coupe le moteur et diminue au carré de la tension ce qui diminue au moins air moko compresseur est bloqué comme gonfler ka air est bloqué wana courant ezoleka na kati ya nini ya baspire wana ba roulement wana et comme très élevé moto ti mona ba roulement na iziki oko ba compresseur na nga iziki parce que tension zema bien wana cette tension ndingani ye et contrôle le lexamote et l'exa tension na mabete c'est ça la différence courant oyeye ce eza mabe et le gâté rambe bien ça bloque mais pas visible ça. Mais un jour où tu es abonné. Ah! Bah courage ça. Ah! Vraiment. Tata, adozo sani. Ah ça bon. Gungu. Aliyo kuma technicien mukoni. Pongo pozo sala ya po maréchal po ya maindo. Nazo changer de point courant. Ayo sima la application mutu boskato kula. Kosala ka ba bricolage o changer ka ba phase o kitaka o mata ka o zongisaka. Oko miboma. Ko to kusala ni su courant ekei. Mbongwana en toutes choses. Oyo, to sito chakroa. Tukona ma logette électrique intelligente. Esi ekweya na mboko oyo. Makambo bisimba oyo abu. Pia. Eza musika te. Maison Scafmé. Pour protéger vos appareils électroménagers contre les surtensions, les chutes et les fluctuations des tensions, évitez toutes sortes de bricolages dans vos logettes, utilisez ponte-ball, ball-phase et ponte-ball avec groupe électrogène. Contactez-nous au 09 99 947 891 ou par email evaristobolala@gmail.com. Notre adresse, Petit Boulevard 10e rue, Limité résidentiel. Merci beaucoup. Toujours continue toujours la série de questions et puis émission auto de Diango na général John Chibango Azali Kota la biso une émission Zoleka ingénieur. Alors ce qui n'est très comme phase, est-ce que logette électrique intelligente est coprotégée par appareil électroménager? Donc ezaka ndé moko eza même réponse na liboso c'est notre comme phase de la qualité ya courant ezoya ya tension ezoya eza mabe. C'est notre comme phase et comme ce qu'on est au lieu et à 220 volts, il y a 380 volts. Le dispositif va couper et vous cata courant et vous le catez. C'est une comme phase et vous le catez et vous le catez. Et le catez est protégé. Donc au moins monsieur ces opéla kuna yogo opéla mais amabe. Voilà bango opéla au regretter bleu na bango mais oui avec kati est protégé. Premier dispositif, il y a logette électrique intelligente et quota. Depuis quand na Katiakin, to installant au camp na banda na Katiakin. Il y a liboso na installé yango na 14e rue. Na bona otanga kombo
Ils ont 14 en janvier 2015. Janvier 2015. D'où le sali 4 ans et quelques mois. Na 4 ans na batikala ta ko benga yote ke non ingénieur boye kata ki sala ki boye bebaki. Ba ko ko benga par rapport à un dispositif même mutu ninga zana belaka. Mais eloko ezali ti le salaka. So lingi jo musisto ko kene peto ko talango. Parce que ça peut na forme ya liboso parce que na au début na salaka forme mususu mais na eko changer. Yango ezali yo garder même forme na ngo ezaka kala. Ezali tinti lelo. De ma place, il n'y a pas de réclamation. Au contraire, ce que c'est tout ça. Voilà, ils ont eu plaisir mingi surtout dans bandeko batala biso et surtout dans ba inventaire. Yo muto sala invention na yo au venda quelque part au lingarate ke ba le belango to lukaka moyen ni to ba canon ni okoki oleka pour na batwa découvrir invention na yo. L'émission Œuvre de l'Esprit est là pour vous accompagner et surtout vous soutenir pour batu bayeba musala na bino o bozali ko sala kitoko. Ingénieur lokola tozali longo na yo alors par rapport au prix batu ba autour na biso mais balobi mais était comment combien te ba prix électrique intelligent prix en fonction ba puissance différente quoi ba prix on ezali ba cas est différent ba cas donc ce qui mutoyer kaka to sola na par rapport à prix par exemple netu bato bazulu bazana ba province. Comment est-ce que va grouper Kozango? Est-ce que facilité à yo kindeto bango baya Kozango ba kinango yoza? Ba Kozango ba su ba ke ko installer on ba moko net ezana ka moko boye. Mais c'est là-bas mo bazana Bukavu. Azwa ka ngwa kene na nguna. Ba installer on a ba électricien na laksa ba on na ko installer ba installer on. Est-ce que stratégie nous allons mettre en place pour na mingi pe ba technicien ba croire na yango to bon dimango pour ba compagnon na démarche wana? Bon juste les annonces de émission autour de ça là émission ba publicité mais avec le temps on a organisé nini na obenga bango hein na obenga bango na organisé ba séminaire mo bo ce qui ba linga ba yebo na transmettre connaissance wana et na pesi ba un peu information qui loko wana pour ba patron na bino bazala bien il faut bocha yango tout ça de là on a ça là. Voilà, tokozonga na régie, tokozwa deuxième élément, ndenge bazali ko installer en osikoyo. Balongoli logette. O ezalaki yakala, batisko logette yasika. Et puis il y a aussi des questions toko tunayo juste après avoir regardé ce témoignage. Bon, awa toye na logette électrique intelligente. Déjà ndenge wana elongwe, tozotia sikoyo logette électrique intelligente yangwana pontball ye awsala gaba. Je m'appelle ingénieur Kassia Mateo, je suis électricien. Alors, je pense que cette innovation que vient d'amener dans notre pays, M. Bolala, c'est vraiment très intéressant. Moi, je vous fais voir, je pense que vous avez vu cette cabine. Nous avons maintenant vraiment la logette intelligente. Je recommande à tous les techniciens électriciens vous là qui ne voulez pas venir proposer à vos patrons comment ils peuvent pallier des situations pareilles. Les changements là, avec la main, tout ça, c'est vraiment démodé. Moi je pense que j'ai l'expérience parce que je viens d'acheter, nous venons d'acheter avec M. Vangou la logette intelligente. C'est sur l'avenue ACP numéro 5. Nous sommes maintenant sur l'ACP numéro 5 au quartier sans fil à Massine. Je vous demanderai d'être prêt. Je vous demanderai d'avoir toujours des moyens de signaler, de proposer à vos patrons. Même si vous installez des maisons là électriques, faites un effort de proposer aux propriétaires la logette intelligente qu'elle vient d'amener dans notre pays pour la première fois. Moi, je viens de palper, je viens de voir ça. Monsieur Bolala, ce qu'il a fait. Je vous demande, mes chers amis, de tout faire pour que cette innovation puisse aller un peu de l'avant. Que cette innovation soit appropriée. Que cette innovation, que vous les électriciens, vous les techniciens, vous puissiez faire en sorte que ça puisse vous aider à pallier dans des situations que nous avons à chaque fois venir, changer la phase avec la main, base visible, et ainsi de suite, faire des ponts. Mais maintenant, ça sera des ponts automatiques. Je viens d'essayer, je viens de voir, j'avais des doutes, mais je suis maintenant convaincu.
Voilà, je vous proposerai de les voir, de l'assister, de poser des questions pour que nous, maintenant, nous puissions innover dans nos installations électriques. Voilà ce que je voulais vous dire en tant qu'électricien, ingénieur Kassiama Théo. Je vous remercie en tout cas. Merci. Vous avez des questions? Bon, à Lingala, bandeko nangai, na sengi bino, ngai électricien Kassiama Théo. Naza électricien, na sala mingi pena basango, mingi bayebi ngai na masina pena bisika tout sala. Na proposé bino au sala effort. Au sala effort, boya kosomba ba logette intelligent. Okutana na monsieur Bolala, eza na 10e rue Limité na Petit Boulevard. Tango ba bisika tanzali ko sala courant, na moni bazar ba situation ezali ko zikisa ba pareil, ba nani ba tout ça. Je me suis dit non, en tant que technicien, je dois avoir na mona monsieur wana pour que tout le moyen to yeba ko pallier na situation wana ya ba biloko ko zika bandako. Alors à chaque fois je venais ici, là vous me voyez na zawaya mingi ko changer ba phase, ko somba ba base visible, mais cette fois-ci to tie logette intelligente. Je ne viendrai pas ici à tout moment les sous pona yana bana ko changer maboko, non. Ça nous a servi, ça nous a aidé pour que eloko oto sali oyo ele kamalamu, c'est-à-dire monsieur Bolala a sali loko moko ya malamu pona mboka na biso. Pona okende mulaite na proposer na bino nyonso ba électricien, ba technicien oyo to silisi na ista, ba lobaka obo et tout ça, l'innovation est ici. Okende na 10e rue, bo proposer ba patron na bino ba somba logette intelligent. Ezali nango pe cherté soki totali na ba misala nyonso yango ko sala. Ezali penze loko moko ke soki ok sur place, vous allez débattre, vous allez vous mettre d'accord pour que logette intelligente eya na bisika bino ozali ko sala ba misala na bino. C'est pourquoi vous moni a tozali ko installer yango to m'équiper to moni que non, en tout cas jusque là ça va. Au pire ba ozana besoin déjà adresse ezali publicité les canaux na télévision biso pe tozali ba yebinga na za masina Don Bosco awa to sala courant wana paroisse Marie Auxiliatrice. Ozana besoin bo moni bo contacter to keyipe kuna bino moko ko pesi mbongo bo sombi to ye to tieli bino yango. Ezali loko moko il faut ko profiter parce que ezali na débit, vous doutez à ça. Mais tant que vous commencez en ampleur, tant que vous voyez les sous-bois, vous commencez à prix exorbitant, là vous allez encore regretter. Moi je vous proposerai en tant que technicien, à Monique non et loko oyo, et zali malamu mingi et yelibiso innovation. Sengi na bino, au sale effort, au convaincre babisika au Monique courant ezoko beba, courant faible, congélateur ezoko zika, banani tout ça, snell air moi tinda ka phase et babisi biso babiloko, ok na snell te pour appeler son bon. Alors pour que to pallier na biloko wana somba logette intelligente ata courir phase hier au kata courir faible hier ibinde sala yango. Voilà wana ezali eloko ona mtuya na linga qui vraiment na yebisa bino ngai ingénieur Kassiama Théo, ingénieur électricien. Je vous remercie. Problème eza na logette eza donc tozana na système ce qui courir surtout ba courir zoya par exemple ba phase ce qui phase moko ye to tche pont, to sali pont, to lancer courant pour qui ce qui est dans 30 minutes, soit même 10 minutes après ce qui est sous-soyé, to longoli pont wana ndenge to tche qui to changer les sous to tche pour lancer courant. Donc par jour ce qui est au sala ba dégâts net problème na biso courant particulièrement na RDC après 10 minutes qui moi je sais pas beaucoup changer même 10 fois 30 fois, ça dépend de pour résoudre. N'engé to landeli selon électricien to benga qui pendenge to landeli a proposer biso appareil aux automatique ce qui pourrait y même les faibles ce qui benenge moko azo détecter importance donc capacité à courant ndenge zoya na ndenge zokeni. Yango que non tout le monde qui par rapport à l'installation de fonctionner comme ça suite na besoin. Voilà to uti kota la ndenge ni ba changer logette ya kala bâtir logette électrique intelligente ou ezo ça la bapon automatiquement. Ingénieur, un mot pour ça. Bon, on a pour un peu précision hein. Ba logette à batterie aux ala nango. La logette à batterie aux ala mais tu ya kande to bakisi. Tu as ajouté kaka logette électrique intelligente dispositif wana. Mais au ça l'encombrement. Encombrement ndeni. Ndenge omoni wana eza encombrement.
eza complément te eza par exemple sur sombi coffre de manœuvre na oyo ti eza complément te au lieu que eza na circuit na yo normal biso to insérer kaka na kati ya circuit dispositif wana puis ça la ba pont automatique et puis il kataka courant il ekate ce qui eza mabe sikona bandako bato mbongo lokola ba ya Gilles so mpe pasika omoni te ke ndenge loge to na ndenge zaka polele bongo eza pena bien te il faut ata moi ndako nango moko to moi cadrage nango moko ekoza nango te condition ya liboso na pesaka ezalaka c'est par rapport à ba loger déjà bato batonga condition ezali omoni loger to ne faisait vraiment hermétiquement fermé faisait très bien qui poussière tout ça ezalati vraiment donc tongi loger ta bien ou kangi ngo bien sûr to kangi ça bien hermétiquement fermé donc biso to che bon tango kangi est-ce que muto azasu na temps ya koya ko sala moi ba mouvement temps mususu c'est bon ça peut arriver que pan de câble moko ezali pan de câble tension ezana ngo o eza 90 volts o epela ka rouge wana okoza peta msu kirie we otala ofungo loger totali okuta kuna ba relais zo clignoter et kati courant moyen kati ebisi rubigio tension eza 90 volts moyen kati eza mabe kindi na scenario que réclamer c'est ça okota potala ona ndinyo wana so ça va blono eza triphasé eza ba moteur triphasé au mona ki deux phases verticales ou bien une phase qui ezo laksa yoko simbate mais eza na ba bloc moko eza ko indiquer ozota la boye peut tirer ma conclusion ça ne sert à rien de toucher. Voilà neti awa eza na bato ebele pe baoto na biso ka balobi ba invention lelo 2019 ingénieur na parcours na ye osali ba invention boni to bimisa biloko boni oyo inventé même ata lelo nanu o bandi côté kango te to nanu bandi osalela ngote bon juste là ils a 3 4e ezali mais na protéger on a la bimisa on a officiellement na sana on a sana promotion ya oyo ba o ndenge 4e angozani Moi, le bango non exacté parce qu'il faut la protéger. Mais non, ça idée na yo, invention na yo. Je pense pas que batu bako. Na le bango te parce que c'est na lobby aux attentes mususu ba tricher. Ne ba mesana. Ah c'est que zo banga aux assurté na ba idée na yo te. Parce que il faut protéger d'abord. Dernière fois na émission na biso olobaki na biso ça qui ba manchon mususu ya ba câble. Voilà. On est petit problème manchon bolala. Ouais. Problème ya réseau autozaka nango omona ba connexion izikaka izikaka mingi eloko mona tsala natika peuple boyezaki te na sali recherche na trouver ndenge nini to bana okanga ba câble po ba connexion izikaka société zomo ekaki jalousie makasi na niveau SNEL et puis bon moi net pe batu mingi ba abi na ba on so une invention c'est quoi te vraiment ezelo moko et bloquant même des nazabolo moi j'ai voulu na promotion ezati créer jalousie tout ça et surtout né na zola qui ont brevet d'invention parce que ce n'est la utiliser on est fona za droit nanga so bango ba moni abino so ina ba utiliser on za droit ya ba bloquer na bango ba sacrifier na bango peuple ba sacrifier na bango courant et ba câble zika ba sacrifier na bango ba transfert zika pour que ngana évoluer ozomo ya ngwana moniko ya ngwa pesa ngapi courage ça recherche na côté msuna dépendre na bango te première recherche a trouvé pontball deuxième ball phase troisième ndenge émission ezali et puis nazape na trouvé solution moko boye moni ba boîte ya télé mécanique wana o botiaka pona démarrer ba congéla ba nini ba split na sali ba boîte eza na ba relais de tension tout ça ya bien. Merci beaucoup. Je rappelle que vous alliez inventaire, il y a logette électrique intelligente. Ndenge mokolobi o yangonde zali en actualité. Yangonde il faut congolais nyo surtout à celle-là. Aux akité na mboka obimaki, mais il y a une agence oyo ba ekopé ça yo ba brevet d'invention. Aux akité et salio ndenge ni. Bon, na répondre à la question par rapport à la première invention nanga. Ouais. Ou ya manchon bolala wana eza soko kangi câble et uzika société c'est quoi invention wana to c'est là vraiment émission mobimba to ça une émission to qui n'est pas na ba terrain na ba place na kanga ba connexion wana ça là ba 15 ans ba 18 ans 20 ans
et be bakate ti lelo to sala ngo to ko timola pena la sabino bité amoni place le logo na tia donc en tout cas to ça on annonce ngo déjà to ça l'émission moko parce que problème on est très important très important oh nyo ces conséquences pourquoi pas ces réseaux à stabilité c'est très important to ça émission moko wana na yango bon na o ebisinga na ezandingi wana na zaki apsana zaka ba pembeni koto kaka na intérieur na zaki na intérieur sikoyo Maxi Agence ba sélectionner nga na 2018 parmi batu oyo ba encourager nga pe na zala kité ndi yango wana ba eko pesa nga brevet na nga pour ba pesa nga na zala kati yango ba eko pesa nga brevet. Et ça, Lelo, tu peux dire que Moussa Lozosala, quand même, ils ont bien. Le col appelé Mboka, ils ont reconnaître, ils ont tout dans le secteur, tout basé pour reconnaître que vous êtes une invention, un inventaire congolais. Ils ont ça bien. Ils ont ça bien. Il faut se pélater. Et là, qu'on recherche au sali, ils ont tina mutu na yo, technologie yo bimisi. Ils ont dit que le monde est utilisant. Il faut pas ça que c'est mot. Nous avons sous n'estingo makasi. Parce que moni national tosé bilé. L'ingénieur est bilé. Mais problème à la jonction. Bisson la classe voilà ça sur biono. Tout point de contact c'est un point faible. Point faible cela veut dire monter bana obi ma place. Mais ngana inversant. C'est pas un point faible, ce n'est plus un point faible, ça devient un point fort vraiment. Et là on a eu qui débuté. En tout cas il faut na tia makile le makasi par rapport au logona même voilà. Qui dossier en eza freiné quelque part. Voilà, Yango d'ailleurs Isali tout dernier mot par rapport à cette émission d'aujourd'hui parce que vous avez invité principal na biso Kakapoto sur la par rapport à invention na yo un mot na ba konzi un mot na ba technicien pe un mot na ba congolais nyoso to ba kolinga basalela logette électrique intelligente parce que nous sommes arrivés à la fin. Bon to banana na ba konzi ya mboka qui na ngana ndina zana sali 30 ans na SNEL na banda na zai mona muke babiloko neti ngata onaka mona muke naza ko redire batu baza be nga sava déjà ta onaka mona muke na be ko premier one naka déjà mona muke naka mona muke na sala technique banda bu mona oezaka ma ba conséquences na sa ba recherche na ma mortali électricité naza na capacité na lobaki yango la fois passée ya ko maîtriser réseau basse tension réseau déranger makasi je peux contribuer pour na stabiliser ko fandi selo quoi parce que expérience nanga o nyoso et que ne pas m'abouter quand même faut pas bénéficier nango il faut pas bénéficier donc eloko na sala wana au moins tam sous na quartier moko na veni mo bazaka déranger ah oui ziki siko boche biloko wana yozika juste kurezo katante automatiser 5000 pour abatu bon eloko wana ile kaka boy non eloko wana ile kaka boy ça ils a bien fait il faut ça l'effort vraiment prochainement batu ba pona bomba qui peut mingi na zela pe volonté et ça les mamans na on a jusqu'à présent volonté zate on ne fait que minimiser oh non c'est ça oh il est non on doit évoluer quand même. Mais jour où vous êtes abonné. Ah! Bakura qui ça. Ah! Vraiment. Tata, adozo sani. Ah, ça fond. Bungu! Ariyo kuma technicien mukoni. Pongo pozo sala ya po maréchal po ya maindo. Nazo changer de point courant. Ayo sima la application mutu boskato kula. Kosala ka ba bricolage o changer ka ba phase o kitaka o mata ka o zongisaka. Oko miboma. Ko to sala nso courant ekei. Mbongwana en toutes choses. Oyo, to sito chakroa. Tukona ma logette électrique intelligente. Esi kueya na mboko oyo. Makamba bisimba simba oyo abu. Pia. Eza musika te. Maison Scafme.
Pour protéger vos appareils électroménagers contre les surtensions, les chutes et les fluctuations des tensions, évitez toutes sortes de bricolages dans vos logettes, utilisez ponte-ball, ball-phase et ponte-ball avec groupe électrogène. Contactez-nous au 09 99 947 891 ou par email evaristobolala@gmail.com. Notre adresse, Petit Boulevard 10e rue, Limité résidentiel. Voilà, merci beaucoup. Je rappelle que aux alliés partenaires, il y a une émission au Bandegopé basé comme on a Sport et Zoleka. Je veux vraiment lancer un message na ba Congolais tout ba hôtel biso bomoni numéro izali wana aux appels na posa ya ko soutenir ba initiative aboye. Vous l'appelez, c'est l'ingénieur Evariste Bolala. Bobengaye biso to sali pe musala na bino. Musala na biso et bino pe bosa musala na bino ya ko somba pe ko consommer ngo na banda ko nyonso to ya Congo, ça serait vraiment un plaisir. Au commis livre au sali œuvre na yo lingito de Cortica. Il y a un numéro qui est affiché là, Bobenga Biso, Tokoyamba Bino, Pe Bokoleka. Moi je dis un grand merci à la grande équipe qui a assisté surtout à la réalisation de cette émission. Je dis merci à Panango Voudi, FMI Mbala, Pedi Pereira derrière la caméra et tout le monde en tout cas. Je vous dis merci. La rédition de cette émission ce dimanche à 19h40 et le jeudi à minuit 30. Je vous retrouve le samedi prochain avec un autre invité. Bye.